Bien notre chef fidèle de l'émission Tala Lelo. Ezali Abino, les combattants de la presse congolaise et les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Julien Botalatala, Tala Lelo. Tala Lelo, le 20 décembre 2023. Bishon Sozwami, Nakati, il y a ambassade. Il y a Belgique, ambassade, il y a RDC, Nakati, il y a Belgique. La capitale, il y a Bruxelles. Et si il y a Bomoni, Baimbo, Kapé, Congolais, Nyonso, Babi Lelo, Baeko voté. Donc, si vous avez une image en temps réel, je sais que les gens partout dans le monde, les patriotes, il y a Mboka, vraiment, Masolo, il y a Mboka, Labino. Et si vous avez une image en temps réel, les combattants de la presse congolaise, le drapeau, il y a Mboka, il y a déjà. Beaucoup de plaisir, il y a tout Bazali, et si vous avez une image en temps réel, n'habite papa c'est mes amis quand lelo oh bintu to ambakaja ujumuluba to ambakaja ujumuluba bintu ya ambakaja papa la position tambo nyenge ndetengame papa mako muluba numéro 0 ya tongo taliban pelis Taliban de sous. Ya okosakana te. On ne bat pas le bique ote moi et pakolo c'est tambo ba biso etelema ke zo zenende bino. Félix Antoine Sekeli Chilomba che bino nde à l'aise à le bique. Bon libéré malasate mbongo yaki ba makambo yaki. La upa mbongo isate. Donc to voter yena nko. Oh, ti retour à Jésus. Yani kama nko, yani kama mbongo ti. Yani kama nko. Ti Jésus, retour à Jésus. Papa, oui. On a dit mais ça émission tala lelo ba otabu na fimbo. On a dit message à chef de l'État na Sainte-Thérèse. On a dit que Kagame a mécaté. Nalanda qui a très bien. Ah, on a très bien. Depuis quand on a Zalaki Wabi, Kaka Lelonde, aya ko pesa na ba Congolais ba benga ba di ko motala tala comment démagogie ko promettre loko ko réaliser à se préparer. Na eloko nyonso même pour la élection to se préparer qui même pour biso to ko voter na tongo to lamuki to se préparer à se préparer qui a commis prêt à ko sala ngo yangonde à lobby mo bale sala ka bongo na muto akenda ko bala mwasi a préparer d'autres ça rappelle tant mais voilà il faut c'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut comprendre hier. Et puis, éviter que à sa grande stratégie. Babylone, on a ça qui on a assez banni, on a formé Batou. On a formé des armées. Est-ce qu'il y a des boulonnais ou Batou va comprendre qui était. Batou va comprendre la fatité. Dans le Baba EAC, Banini, Baboy Naboy, Azo formé des militaires. C'est un grand stratège. Oh, Bino éviter. Vraiment, à Moutou. Tondimi et biloko no soit lobby on a qui le fasse. Bon le londenge boso ateta ki Moïse Katumbi congolais. Mais le le comité ba ko wele le ki ta boko wonzi. A besoin justement la lobby à décevoir moté ba kombo ba tususu batanga ngote. Ba kombo ba tususu batanga ngote. Na lobby comme ba tususu. Le l'autre ko voter Fati Beton numéro 20. Point barre. On a besoin de solo mfute. Et comment on a pas tout ça à Rolobake a tiango na poto pe na Europe na Mwandambu. Les amis pour la reconnaissance ya baninga o atema kina bango. A s'appelle ici bato a poto et puis à considérer bato a poto qu'il faut payer base à la droit de vote. C'est normal. À considérer bato a poto qu'il faut que bato a poto. Na kamini to ke no makisasa. O comme ministre de justice. Tira to filmer o ka to ça no déjà. O comme ministre affaires étrangères. Tango po yiba boy, il s'est payé. Bakangio, bongo ezongi emonanite. Na sima nango kuna o. Sentence malamu te liberté provisoire. Te alingeti tomonake te. Normalement pe bato ba osa la politique, il faut d'abord bazala en bonne santé. Pour ezala te que chaque fois soki bakangi politicien o à côté prison à Beli. Il faut bazala ka bango ba examen, bazala en bonne santé. Ça c'est très important. Pourquoi vous avez convaincu qu'on votait Félix Tshisekedi seul? Mais écoute, ngai naokaki na ba candidat nyonso. Naokaki parole et tout chacun ngai. Est-ce que nous devons consolider ce qui est fait ou nous devons repartir à zéro? Parole wana et tout changati na ko voter lelo et ça pour la parole. Merci beaucoup vraiment. Merci pour votre émission partout le monde, je sais que tu vas continuer en tala lelo. Bravo mon émission. Ambassade de la République démocratique du Congo, combattant de la presse congolaise, nous sommes là. On a une image en temps réel. Bon, on a Baimboka, Baosa Moussala, Babi Bako voté. Moutuna Moutako voté, Moutou Selon Moutounaye. Donc je pense que, bon, on a beau l'andabiso partout dans le monde. Nabi Babenga, Babi, mais Botalatala.
kotalatala ba image ba réalité o legande ni kuna bomonaki déjà en direct ndeto bwakila bino ya ville province ya Kinshasa bomonaki ba réalité toujours totindelaki bino na Kisangani na Gemena ndenge lekaki na ba image ya lokutu na Kisangani na ba image na Mwanda esika batalaki biso partout dans le monde ba congolais ba lobi lelo ba ko voter plaisir et ça vraiment makasi maman lelo c'est lelo oh do yo la kisi position na yo déjà ya ko bomba za te bongo bomba po anini ba tu peux ba bi ba ko voter ba tu peux ba bi ba ko voter Fayulu Bazali ba tu peux ba bi ba voter Moïse Bazali il y a Félix Baza Le grand-père, les grands-parents, les femmes. Oui, les autres. Les grands-pères, les grands-parents, les femmes. Ok, merci beaucoup, Fama. Je sais que vous êtes nombreux pour voter la biso. Oui, bisinga botalatala. Est-ce que dans le coup tu vas voter kuna na Kisangani, na Kamanzanza, et puis batu na Mwanda ba benginga ba bisinga ba lobike. Est-ce que ba quitte comme kuna? Na ebike bozo ba image atare ba congolais ba lobi ba voter. Tu appelles les connaissances mbote papa. En tout cas, tout le monde est que patriote en Mboka et ça l'on est comme on a mbali boso ko voter ko yana na toyebi ke na ambassade a wara apo ko bukande ba ambassadeur minu mais lelo yé pour na ko voter. En fait, là ils ont balade boso parce que qui je le voter. Ouais. Et na potonné balade boso na voter. C'est tout à fait normal, c'est un devoir civique. Oui. Comme tout citoyen congolais. On a c'est naturalisé. Oui. Il peut voter, donc n'a qu'à voter. Sans pour autant attendre un candidat pour ne pas affronter la loi électorale. Oui. N'a qu'à voter, je trouve ça pathétique. Oui. C'est un sentiment et en plus c'est un devoir que j'ai rempli. Ok. Merci beaucoup vraiment. Je sais que vous êtes nombreux pour voter la biso, bandeko voter la biso. Nelo ba congolais ba ko voter. Et c'est sengo be sengote. Bonjour mon frère. Ouais, c'est un mbala liboso donc netinga na ibinde ba votakate. Mbala liboso na kenela na monte na monya na tele kana mona calme. Et les gars makasi. Ele kana calme donc na oti bulo. Kuzonga na ngaya ngolo na tele na le ka parler tant que rezalate ya mona ina na ni. Yo ko voter pon et bon pona yo ko voter na ndenge sengo. Na lokutu kuna ba benga kuna na Kisangani. Bi lokutu na Kisangani. Côté ya Kamanzanza ba Gemena ba bengi na Mwanda ba bengi. Ba ebisi biso ba lobi ke ba kitse komi pete na ebite pona yo pe. Ba sobe osala bongo les hommes et la gente. On a ngana lo ba yango na sobe osala bongo za mabe. Fallait plutôt retrouver zala ba ba voter. Merci beaucoup to songolo mais na ebite pona yo eza bande ko musu ba lobi ke son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo a permettre ndé bande ko Europe Mwanda mu côté Amérique va voter parce que ça place au ya kola kinde parce que na Congo yebi ke akozoma ba voix vie ya mingité ngaza journaliste na bena komisa kaka. Merci beaucoup mais pour l'instant ngane na oti bakin na moni ba oui c'est ça pardon comment nani Christian. OK. Pour l'instant na oti kin na moni ba réalisation au président Sali mais à 85% qui a ça réuni. Sur 85% donc tu vas battre 100% pour le seul candidat à 85% à la réunie Bissopé c'est la première fois nous avons chance à voter grâce au président Félix donc au PCK va voir na biso oui biso mutuni na peut chance au sauter donc autour loba yamwana. Et ça non est comme on a innosaka comme on a Jean-Pierre Bemba au batinoso ba soutenaka na batango ya bakomba ya ancien président Joseph Kabila Kabange. Jean-Pierre Bemba a soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo comme on a Vital Kamerhe ba soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo baba Atilukwe baba tunyonso et ça non est ni comme on a. Mais pour l'instant ça linga bien parce que dirigeant chef ya clan Rosaka Moko la force ya bango tout bazar réuni bango soulever mboka etelema et keneli boso parce que so bazali diverser de Rosaka non mutaza na kwa na ye ako ko résoudre na kwa na baso azali. OK. Tango basangani bango tombola mboka et keneli boso. OK, merci beaucoup. Invité poto bagisa par rapport na yo tozonga mbote ndeko. Jambo unasema ko bena shikiaka. Bon, nasikia lingala si muziki ya Fally tunasikia version. OK, mimi nashikiaka kama mama anasema nasemaka mais mwana nashikiaka kidogo kidogo kaka mais. Non, lingala ndakibia. OK, mais dingala po bongo ngo intimide ngapo ani ngapi na ngala. Non, sio lingala mimi nasikia.
Miziki ya Wenge, Fali, Awezi Kosa Lingala. Mais ngana yebi ke pona yo lelo ozotelemi vraiment na malili mao se sacrifier. Yebi ke ngai na ye poto sika me ba bi poto za imboka ya ngonga. Mais comment on a bino ba imboka ba patriote bo telema na malili bo se sacrifier pour na vote. Et ça l'on ndenge nini? Bon, ni mzuri sana. Kuko deux manières kutwala pouvoir. Soit on etwala na masasi, soit on etwala na election. Na siye tunapenda amani make fo election. Sawa, kisi vita unaweza anza na shindwa na election no tukishindwa tunawasha no supporter. Ile esprit ndio tunawasha enda nayo. Kila mtu anavote. Swali yangu vala tunakwaza Kongo ni entreprise privée. Yene ndio source yeni qui a revenu hapo. Alors on achagula mtu motepatia gestion. OK. En français, considérons la RDC comme une entreprise privée. Oui. Et seule source de revenus. Alors nous verrons à qui on peut confier sa gestion. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup Nabi Geto Kene Bota partout Mbote Ndeko patriote Mboka. Oui, mon Mbote belé. Ezali émission tala lelo ya Julien Botala tala ba tala biso partout dans le monde. Ah OK. Okoki ko yebisa biso nini par rapport ya vote lelo ko mona yo zamba liboso voter. Effectivement, nga ezamba liboso na voter. Na sala qui sont là depuis premier mandat ya Félix. Quoi qu'il arrive, ngai na voter kaka et pour na changement ya mboka na biso pour makambo ke liboso. To moino so sala pour la mboka malgré temps zaki na mbelete ba ennemi belé à gauche à droite partout na vous. Mais les lots 2 ans mokero nyo so sala na mboka na biso. Ngai motivé nga personnellement et pousser nga na ko motiver baninga mosusu ko benda baninga que non il faut kaka to voter. Les lots voter numéro 20. Kaka pona mboka na biso. Merci beaucoup Ndeko. Obi numéro 20 to voter, faut te poser question directe. Oui. Félix Tshisekedi Tshilombo akangaki monoko pendant 4 ans na ye. Mais tala lelo na campagne na ye na suka na Sainte-Thérèse ayebisi ba imboka ba congolais ke Kagame o akomeka kokoma na mbebo na ye. Minduke ezali banda kala wana pour que combat esila azela ka lancer message wana kaka na campagne pour que yebisa ba congolais ke apesa bango o balobaka démagogie a promettre lokoyo ako réaliser te pona yo mboka na biso oyebi ndenge mboka ezalaki tozaki na armée te makambo tozaki na ngozo mo na ngono armée ezalaki na ngote bozo ko pousser bato ke to attaquer Rwanda boko attaquer bango na binemi bazana kati ya ndako na bino on ne peut pas il ne pouvait pas faire ça il ne pouvait pas c'est un homme très intelligent très sage asa politicien solo na Congo parmi ba politicien na Congo il faut yeba ke bozana vrai politicien za Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yé ayaki mission et loko il faut yeba ngwana Félix ayaki mission ayaki tende tinde to sala élection to sala ngo pour la formalité et je vous l'ai dit azawana tozo voter yé mboka na biso to changer ndenge alobaka Allemagne d'Afrique ezaki à la longue donc akotonga Allemagne kaka mokolo moko boyete ba congolais tozo mona kopeta kutu solo Allemagne te parce que ba imboka bakolela makasi par rapport ya ke pouvoir nyonso Félix Tshisekedi Tshilombo apesi kaka na ba ami intime na ye o basungaki na lipa tanga azalaki na pouvoir te et puis ka bango ne bakoyiba ba millions na ebite na ozongela otoke na ndeko pembeni par rapport à question na biso pouvoir ya son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo kaka baninga na yende bakoyiba ba millions na mboka na so bayiba ka ba millions moi 2 mois ya prison après o santé za malamu te ye wana libanda pona yo non papa moni tous à la réaliste aucune question na répondre on ndeko na personne Félix Tshisekedi za tribal te continue mo ndeko na ngai institution ya mboka genre en assemblée nationale mutaza chef assemblée nationale eza boss aza muyaka ça veut dire aza muluba te moto aza na sénat aza muta est bat lukoibu ça veut dire aza muluba te premier ministre akatane ça veut dire que amuluba te ça veut dire que bakamone sur bazolo baleza masolo balabala président Félix akaboli mboka l'institution là ma famille tout donc mutinyo ça se retrouver pour la muluba mokongo ngala muyaka mutinyo azala kati ya gouvernement donc question les question mo boya balabala donc voilà na ebité na batali biso pona yo je pense que zambala liboso au voter ou bien au voter déjà la Congo au monde ya ngondeni ada na Congo na voter mbala liboso na dina voter la diaspora ça initiative mo ya bien voilà la féliciter d'abord na président la biso ya Sénat nani Kadima ya Seni Kadima na Sénat kuna bahati lukwebo oui ya Seni Kadima pardon organisation vraiment za kitoko makasi donc félicitations vraiment na président vraiment ya Seni son excellence Kadima
Merci beaucoup na botali biso. Na bike botala biso partout dans le monde. Mbote papa. En tout cas papa batu botala yo ozali patriote. To ebike poto ozali mboka ya ngonga. Et puis batu babenginga babisinga Julien Botala tala ndenge nini bape président Seni Kadima a permettre que na Europe ba voter au courant semaine alors il fait bâtir la biso na ba week-end et ça l'on ndé nini komona kozali na ambassade na biso o ba congolais mingi bayaka pona ko buka ba ambassadeur minu pona mboko yeke malamu te pona yo. Oui. C'est les devoirs. Oui. C'est les devoirs civiques. Hein. Oui, c'est les devoirs civiques. C'est pas qu'on vient voter. Là, tu es d'accord, on a dengue déroulement en gros sam et au tambour. On est d'accord. Oui. Ça va. Merci beaucoup, papa. On a beau la biso partout. Nous avons toujours dans la ambassade. Beaucoup de monde a congolais. Malgré poto ezali mboka ya ngonga na malili mais ba congolais ba se sacrifier. Ouais. Na monde qu'on a biso en mbote. Wa numéro 3. OK. En tout cas ba obi ya ko bomba ezali na ngote a na kata ambassade kia baba kia kangani. Ana moni kuna balakisi biso numéro 3 ya Moïse Katumbi mama mbote. Mbote. Mbote mama. Ozobanga nini? C'est que après ezali ke tindika chaka ezali. Bande ko bota biso partout dans le monde. Bebi ke ngana ko comprendre vraiment que ba congolais ba yeko voter mais on dirait mitema ya ba congolais za mama la muté. Ba congolais ba ko mona c'est comme si on dirait après ba tumsu ba za le bon na point. Na moni ndeko na biso kuna la exhibition numéro 3. À l'exhibition numéro 3 mais on dirait Ndiye ba la biso partout dans le monde. Ba congolais maman mbote sali esengo ko voter. Plaisir makasi babi pote za imboka ya ngonga melelo yo ko voter et sali onde. Oh, Fachi Beton. Et bon on a pas ba que Félix soit que Chilombo à permettre kaka nde ba voter à la côté en Europe parce que yebi que base na yezali ya baye o basunga ye baye pa sunga zana bango po ba ko voter azala sire makasi pona yo base na yeza problème ezali eza bande ko na ye eza bande ko na ye hein yo pelo ba mais nayebi ke bozalaki depuis un an ndengo yo kayena bande ko mususu depuis 14h14 depuis 14h14 ozomona yo zana ndenge ni incompréhension ezali Ils ont bien. 2h40 pour voter. 2h40 mais tout le monde a dit que polo est tambola qui a on dirait dit par la police. Polo est tamboli, babi et pas colos pe tambola qui. Batunion so ba ko se retrouver. Faut bana waka ki baloba ki ke campagne si le 18. Ba bolongo la ne ba polo mais bola tande ba manteau. Oh, il y a solo. Merci beaucoup, Foma. Merci beaucoup, Nabi, que tu as continué. Pour la biso. Andeko alokutu. Andeko na goma kuna bobenga boebisinga bekuna en tout cas moi bobulo ezali mais bosala moi malembe de façon que awa pe bandeko na bino o bazali bande ya diaspora esengo na bango pe plaisir na bango makasi ezali wa bo mona confrère na ngai ya RFI biso ba eto kosala musale sika moko to ça toujours mayele plaisir na makasi ba bota la biso boko mona République démocratique du Congo ambassade près le royaume de Belgique boko mona nous avons partout dans le monde ba congolais le ba duba wa voter mutu na ye mutu na mutu abia za numéro na mutu mais ba mususu ba bomba ne ba numéro na bango na tuni bango ba ko bomba ba numéro na bo ni ba bisinga ba bi non on ne sait jamais, tout le monde est suspect ah net au même nous to ko sekato ba lingala mais tous autres travaillent système en air agence nationale renseignement ko ke pe na coin boy tindika chakal en tout cas mbatende ko na ebité plaisir ni ozana po oya ko voter lelo
Je viens de voter mon président. Ouais. Votre président. Vous comprenez que les deux hommes ambiance à Makassi. En tout cas, mbote ndeko. En tout cas, comme on a dit, on a émission Tala Lelo. Donc, j'ai rempli mon devoir civique. Donc, il rentre toujours quoi. Donc, ils ont beau. Ils sont tous là. Vous voyez, Moutou Aza, Asani Mingité. Donc, c'est une chance à continuer. Et donc, on va aller au salle. Parce que sinon, on va s'endormir encore. Ok. Nos zones, on a un sous. Donc, aux zones à la cime. Quand on va mourir, on va continuer à Niger. Après, on s'y garde. Donc, pas qui fait toujours quoi. On a voté. Oh. Et moi, c'est pour la première fois. Donc, ils ont voté et puis. Et bon, on a battu Félix Tshisekedi Tshilombo à permettre l'élection de voter dans l'Europe parce qu'il y a des gens qui ont na Congo vraiment assurance à ma casse ces alités. Bien, on doit soutenir. Est-ce que bon mot de propagande propagande yango mo déjà il a qui que bana mboka d'abord au pays. Est-ce que les seuls candidats ont tourné Congo mobimba c'est fatigué. Babi les seuls candidats ont à tourner Congo mobimba mais empêcher pe batu mususu. Jamais. Empêcher pe ba candidat mususu Félix Tshisekedi Tshilombo. Ba o wana eza bana mboka balingi bango ndete. Yango wana isali bango bongo. Bana mboka balingi te. Et bon message ya est oyo son excellence Félix apesi na Sainte-Thérèse na clôture ya campagne. Alobi ke Kagame ameka kopusa tana mbebo na ite po minduke za bandaka la wana minduke za kite minduke komi ka ndele lo. Non c'est parce que poto e mboka to alaki na embargo et ba konzo to zaina bango kala balaki bana mboka te ba yebaki ba jeune bango alors Fachi alobi boy armée na biso siko to za capable ya ko attaquer on n'a plus peur. Il y a Kagame ou bien Rwanda. Tokomi capable siko. Président na biso lobby soka yo ki attaque congolais moko kaka kufi. A rassembler tous les deux chambres, ba moto attaquer Rwanda jusqu'à Kigali. On n'a plus peur. Armée na biso ekomi solide. Donc to yebisa batu teke batutu bako ya na Belgique po to mona ki mituke tambola ki na ba polo tambola ki na mbongo tambola ki batutu baza teke baza pona ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais non, oya roya na epo na ta mususu choix est libre mais il faut to eba to ça la bon choix par rapport à mboka na biso. On a besoin de infiltrer les sociétés. Donc on a ndemo na mboka wa royeba souci na biso. Wa royeba pour protéger l'intégrité ya mboka na biso, c'est ça. Donc on va voter mutumo par rapport à mbongo na ye. Un infiltré un étranger. Oh, talo yo komo beta sous solo ya mbongo mais so to yebi que partenaire officiel et puis muto zali ko financer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezalaki Moïse Katumbi lelo bo baiser évidemment. Mais non. Moïse Toboye na Congo te mais akoyi kozala président ya Congo te azala na ye na ba département mususu Toboye te mbongo ne pe bozaki kolia yango non mbongo wana eza mboka na biso appuyer trop katanga eza likambo de père et de mère pour l'intégrité ya mboka Congo toko voter étranger même dans la Bible bazo pekisa ngo. Merci beaucoup. Babi même dans la Bible bazo ko pekisa yango nabi ko tala biso mbote ndeko nabi ke kombo nani Pichu, tozo on a kati ya ambassade ya Belgique. Ba ebele ba yebi ke soki ba na ambassade ya Belgique, ba yaka nde pona ko buka nde ba ambassadeur minu. Par rapport à la réalité ko le kanamboka, o to mona ka phénomène combattant et ça l'on neni mbali boso ko ya ko mona na ko voter. Biso toyé la so voter numéro 20 le 20 donc voter la numéro 20. Béton. Quels sont arguments ou poussé au voter numéro 20 qui est Félix Tshisekedi? Des pères et des mères. On est un peu en Belgique, donc peut-être une chance de Bissau Congolais, une chance de Bissau. Voilà, tout le monde a même Bissau dans le Mboka, on va bien dans le Mboka, pour continuer à tirer un peu. Et là, on a remarqué que depuis Félix a eu pouvoir, on comprend qu'on a convaincu. Et tu as vu que les poto va kosa bangote. Ngamo na yo mona na poto que poto complexe za la raté. Ni ne sali que vous a convaincu na Félix Tshisekedi. Selon yo. Sali na mbula wa mike sali wana. Sali mo misala donc on peut une chance. Sali wa misala na donc voilà. Merci beaucoup. Bon moni ambiance. Mais baby singa babi botala talo moni babi so. Félix Apé Simbongo na dimension moko ya mabe nga loko na zaidi ya kolobela ndenge na lobaki pona na pouvoir ya Joseph Kabila Kabange
ndenge pe na kolobela c'est-à-dire que Félix abi atelemisi nde ba biso ba ninga na ye oya melaki na bango aliaki na bango a soutenir pe a récompenser bango bomona ki bino nyonso ambiance ndenge okokende partout to ko continuer yango ba congolais ba lobi ba ko voter lelo et puis au voter volonté ya mutu na yo o moni yo moko ke ozama na besoin nango par rapport ya masolo mbote ndeko ezamba liboso ya na ambassade pour na ko voter kombo nani Obéid et ça lion ndeni ouais ça linga bien quand même to participer na la décision mboka donc ça bon ndenge on to mona ki ke liboso ezali ba combattant ba yeko panza ba makambo nyonso pona yo. Ça, je sais pas moi, mais ce qui c'est vraiment pas une bonne chose parce que ceux qui ont combattu à solo, il faut participer à l'élection pour la moto et au lingui. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis, on continue toujours. On a besoin d'une image en temps réel. Dans l'ambassade de la République démocratique du Congo. On a besoin d'une image en temps réel. Et puis, ça plaisir vraiment ma casse. Beaucoup de la biso. Les combattants de la presse, toujours, tout ça, toujours Moussala, mais et puis et là que c'est ça et c'est on y bozala ngo et ça n'est pas qu'on le sait dans la poche bene pour bino na poto bozala na ba carte na bino déjà la carte bancaire ça déjà bolien nini bolingo makila papa bi bolingo makila zali kamwe makila boko récompenser nde oya bino ndeko bokemba kina ye bozali na bino kolata ba manteau sika moko ça n'a rien à voir. La poto les gens vivent déjà décemment. OK. C'est question, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un devoir patriotique. Il faut tout voter. Et tout voter, moi Namboka. Moi Namboka. Pour exemple, Makamba Makila. Moïse Katumbi, Joseph Kabila Kabanga, Zalaki na ye, après ça qui est chance, Kabila Félix a pied chance, mais le lobo baiser Jidama. Je ne suis pas là pour citer les noms des gens. Oui. Mais moi je suis là pour convier Batukeza Likambo ya Mboka. Kagame a dit au Bénin que nous avons réclamé la terre. Na Congo. Et ça blague. Courage. Et ça blague. Donc nous voulons quelqu'un qui a sauvegarder nos terres entières. On a qui message ya chef de l'État Félix Antoine Tshilombo na Sainte-Thérèse. Alobi abiso Kagame meki akobimisa mindu kina ba makambo nyonso aosenga na Assemblée nationale pe na Sénat ba permettre à déclarer guerre. Banda kalawana zalaki wapi. Chaque chose a son temps dans la vie. OK. La vie va précipiter. Il faut attendre le bon moment. Là, il a parlé maintenant comme le commandant des armées. Commandant suprême. Commandant suprême des armées. Et comme un homme. Donc cette fois-ci, merci beaucoup. Cette fois-ci, tu es Rwanda. Partout. Na Kigali, na Gemena, merci beaucoup Nabino et merci beaucoup na bandeko Mwanda. En tout cas, mbote ndeko. Et c'est ngoza makasi revoter les lois. Au lieu combien? On a pas chose à combien? Ah, pour le pas vérité. Donc voilà. Il y a solo. Et ça on dit comment na balibuso ko ya na ambassade ya pour na revoter. En tout cas, na moni bandeko na ba congolais et ça linga vraiment plaisir. Merci beaucoup vraiment. Plaisir que ça makasi mo ke ba congolais bazana esengo. Et puis que a esengo na ngala sepe na mulongo na kuta na mutanyongo na ngai me na zokuta le longo mutanyongo te. Ah poto ba kuta na mingi te vraiment mais na kuta tana mutu mo na azana nyongo na nga wana na lukaka ye moya tanga komboneza te. Les yeux makasi ndeko boni. En tout cas comme on a na batali biso na émission tala lelo dikitambo. Et ça lui on ndenge ni komona tambo oya noli tambo ya masala nga noli tambo le sage. Ah wana ka bakombe kokana kaka. OK, et ça nous ko ya lelo na ambassade ya Belgique o bato belé ba ebika ke ba yaka pona ko réclamer ba droit na bango selo bango et puis ko buka ne ba ambassadeur minu na ko tumba drapeau. Plaisir à lelo, plaisir à trop. Plaisir à ma makasi. On voter pena, pour la voter utile. On voter utile to ba voter numéro 20. On besoin en voter. Ah, tant aux numéro 20. Donc comme ça oh Félix Asali les récompense na baninga ba kembaki na wo balakisa ki musala to pe ezali ni to pe ezali ka volonté pour à permettre yango kaka ndeka ka po ebike place azeli assurer plus assurer sa sonance
Ouais. Vous avez maintenant l'assurance, il y a ma carte pour voter numéro 20. Ndenge moko lobaki to pese sous chance to pese sous mandat oyo ameka ko sala plus que o sala ki liboso za bon ndeko langa. Merci beaucoup vraiment. Naibite mbote papa. Mbote ndeko. Ba otala biso partout dans le monde à travers émission ta lelo kombo nani. Quelle chaîne inala. Fimbu na fimbu. Fimbu na fimbu ya Ken pia na Makizembe. Bon. OK. Bon ngana ko voter na ko remplir devoir civique nana. Ouais. Na ko voter j'ai mon candidat dans ma poche. Et puis il y a que musanga que ça qui bat batu musu bazo bomba ne ba candidat na bonda batu musu bazo le non coin kuno bende nini. Non mais moi j'ai mon candidat à la poche. Bah et puis na la bomba je suis journaliste au milieu du village. Quatre un pouvoir. Mon candidat est connu, je l'ai dans ma et mais c'est que j'ai vu compris. Ce que zali 20 voyons l'obésalité on a remarqué ce que le 20 ne batu no bati qui à l'aise pour na yo. Je peux dire 20, j'arrive devant les là-bas dans la poche, je te dis franchement que j'ai mon candidat de la poche. Merci beaucoup. Non, 20, quand on s'appelle ça, le vote est secret. Le vote est secret et j'ai mon candidat. Et là, tu as totalement raison parce que le président Sénise, qu'on a une Kadima, a lancé un message que la campagne est depuis le 18. Ok, il n'y a plus de campagne, maman. Alors bateau ba ko lobaka ba numéro na bango eza ba bazui moi pakolo so ba bi que moi avantage ezali lobi ba que zope ba ministère qui te dit que ndenge ba lobi ba voter na bazana ba tabusu ba loba on ba que le vote c'est individuel avec conscience. Oui. Dans les urnes. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Mbote mon frère. Je sais que vous avez un plaisir ma casse au Kende pays pour voter hein. Vous comprenez que bandeko na biso ba congolais bazana ba bima lelo vraiment batiki ma bakayu batiki ba responsabilité belé par rapport na yango ba otala biso partout dans le monde. Il va faire ça le troisième âge. Oui, ba le capé. Faut même bango kuna. Il faut même bango avant. So bazali boso memi bango avant. Ba en voiture? C'est qu'il faut le caliboso. Voilà. Merci. OK, merci. Ouais, mbote ndeko. Kimia ngolu singolu. Bon yo ko voter bo mbote comme on a na batali biso miso ta lelo. Mais ça la ka bon se présenter na boso. O bombi ne cash ne nga relancer le message na ko bomba te. O tiene longi bonnet cash ne tricot pour que ba mono tende ngo kende ne ko voter après lobby kuna combattant. Oh nabuka ambassadeur Mino. Obi. On voter quoi accomplir devoir civique. Et bon ça on ndeni komona batu nyonso. Est-ce que bon na yo moko na no take patriote. O voter kimia ou bien zo sortir moi tricage ezali. Zo voter kaka. Tricage te zo voter kaka. To voter après Seigneur publié ou ya rozwana zu hein. Et bon ne baninga musu ba ko lancer ya bango. Pona ko eloko na sana sentir côté ezani. Soki numéro 20 balobi en haut du mais so batu numéro musu o teto bombi. On dirait mu batu ba bomba na mpanzi ba ko zela bango bendene. En fait, le problème, c'est que ni numéro 20, ni numéro 3, 21, ceux qui peuvent ni moutuyer, moi, va changer mon raté. Donc, ils sont battus au salon, il faut changer mon parce qu'eux seuls ne peuvent rien. Alors, ces gens ne sont que des représentants. Donc, il faut changer au salon, il faut changement, il faut. Sinon, ils vont continuer à piller, à voler, et puis, on va continuer à souffrir. Merci beaucoup, vraiment. En tout cas, Mbote, Ndeko Congolais, comme on a dit, Batali Bisso. Trésor Bengo, swagi kaka toujours Trésor Bengo. Ata yo moko Trésor Bengo. Ko voter na Louis Vuitton, ko voter na mana. Ata yo moko. Ko remplir devoir na biso. Et ça on est-ce que Zamba Liboso vote déjà Ouais, tu votes déjà là-bas mais à la porte le Zamba Liboso donc tu remplir devoir na biso ndenge sengeli quoi. OK. Mais voilà. Ça lui ouvre un peu plaisir. Mais oui, tant que Mbok évolution est allé à Boé, parce que la première fois la photo. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Ah oui, pour ça la peur, on a né Baba Bouka, on a Bouka Koukila. Voilà. Merci beaucoup la bataille de Bisso, tu continues toujours. Mais bien que tu continues. Babi c'est Babi Motanata là. Bon, nous tout Félix, c'est que déjà. Dans zone du matin, est-ce que ça vaut ça vaut? Soit ça vaut que mi tout ko nyonso Babi so a tché zali aye. Bon, il y a un message. C'est ça, merci. Ouais, béton à béton. Ah,
Bolier déjà. Bolier déjà Moukier. Ozui déjà. Ah, merci beaucoup.